Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Maman solika boza boy bisangako. Azo ebiso. Na olinga plus ebima epana ye. Papa, natikala oza docteur te na vie. Tikala oza. Zela. Yo tikala oza docteur te. Natikala oza docteur te na vie. En fait, traitement oyo ofaki ngai nano opesa yo ezalaka juste nde mpona azalaka na mposa récupérer mwasi na avant nga nayebaki yo nayeba ozali mwasi na mobali nayebaki ye epai ya tonton wana. Tonton wana nde ayaki kotindanga mpa na yo ntango bayesanga na ya bayesanga ozalaki vraiment souffrant ozalaka na bameme hôpital ebele esimbi te nde bazwa ngai mpo nasilisaka mamo makambo ngo esila. Nani akufa? Mama poni maramba boyo. Comment on a tege muto? Lui c'était un aventurier d'abord. Aux aventuriers. Yaya, sokozo luka mécanique ni na zula mbongo. Luka muto muso ko zula mbongo ngate. Yoka papa, s'il vous plaît, zela nan. Papa, ngai natikala koza docteur te na vie. So landeli vi na ngai tokei bako expliquer o ngai. Nga musala na sala ka rien à voir na oyo. Yozo kanisa. Est-ce que vous avez makambo loba? Osa mutoka. Papa, est-ce que nous Zela, moi so yozo luko beb sa réputation. C'est une femme mariée. Jeu de preuve. Tam susu yo kazalo kwa nga na okosa. Jeu de nana ba pilil oyo ifaki na no chuba kayo. Naza nango. Jeu de ngam na zone. Maman c'est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît papa. Et pourtant chez nous, à ça qui vient pendant un temps. Je lui donnais tout. Tout ce que on se met ça pas no ya mo yo traité na bandenga yo o traité na bongo. Et là ma peur na ça. Tu oligio bomangai. Ça ça clair envers yo ngoko bomanga. Soko bomona bomayo papa. Soko bomayo. Son réputation à moi sozo baby, ça t'a moi si na yo. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Un grand merci. Surtout Bazolanda Bisso. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Josie. Abonnez-vous aussi massivement. Aimez la vidéo. Vous ne serez pas dessus. Nengetolobaka. Chez Bisso, chaîne Oyo, Ekokani na yo, Ekokani na ngai, Ekokani na Bisso nyonso. Tout le but de cette émission, bravo Josie, ezali, bit nango ezali kaka moko, la réconciliation de Dieu avec les hommes, la réconciliation de Dieu avec les êtres humains. Ndeko kolanda peut-être lisolo ya ndeko songolo esali yo passe. Pétrole qui n'a ko jugé, peut-être lobi ozabo ende kwa zabo, mais ezako tinda biso to suka kaka na ba histoire ya baninga te, to zwape oyo biso to sala batu zinga zinga na kati ya libota na kati ya ba famille na baninga to boma to iba to sala mabe to zwa basi na bato likolo peut-être ya mbongo likolo na jalousie likolo ya la haine. C'est-à-dire que Luka pasteur to Luka musala nzambe oyo okotutisima na ye kende epai na ye to na église songolo bisiko sambelaka se repentir, se confesser et kozala malamu mingi parce que Dieu a besoin de nous to se repentir parce que nous avons besoin de ces repentances dans notre vie pour que tous soyons totalement libres. Merci notre équipe technique Mobimba ya chez Bisso Télévision. Là, je vois Eli Elias, Sinanduku, na Pesiombo Tebisiko Zali,
Nabo Sanité de Lige Monsolo, le certifié. Merci beaucoup derrière la caméra. Nabo Sanité Papa Thomas Fabien. Moussa Nanzambe na pesi ombote. Na pesi pe bande konyo surtout ya chebiso. Ba ndeko bozo benga biso bozo contribuer. Toboyi ba reproche na binote to yambi yango na boboto. Et kozala malamu mingi. En tout cas tokosa de notre mieux pour que to bongisa. Voilà. Chebiso Wendie ezali disponible na banda kuna biso. Donc c'est-à-dire que vous en avez besoin au la maman, noko, tata, moi si fiancé non surprise, contactez chez Bisso Télévision, le numéro est affiché. Torokende tina domicile bisika famille ezali koti kele biloko frais à livraison eza $10 mais la bandeko ba distance eza moi musika c'est $15. Voilà, merci beaucoup. Na bandeko no surtout vraiment bazolanda biso na chebiso télévision tolobi chebiso Wendie comme akololo pangu et kozala malamu mingi. Contactez les numéros qui est là obengi maman na biso oya tie ba terrain na ye pour que ateka eza pene na bibwa wana kaka non loin ya aéroport ya Njili obengi maman bokokutana na ye akoindike ti bisika ba terrain ezali. Merci beaucoup na bande konyo surtout o ba zwaki mbela bayambaki yango na mutema pour na soutenir bilombe ya Yesu kati na nkolo o ezokamba maman wechi bano tozo bomba na bandaku tozo kamba. Merci parce que na bande konyo surtout ba soutenir biso na nzela ba terrain. En tout cas nzamba osanga te ko pambola bino to tika na moi 3 terrains o etika na nsele so te mamalamu pour que to kokisa monta moko global o tozo linga pour na osombela ba terrain le pangu et kozala malamu plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 303. Merci pe na bande kono so wazwa ki contact ya chebiso Wendie. Merci beaucoup na maman na biso aza na États-Unis. En tout cas tokende ko tikele biloko na ye ayambaki yango na boboto mingi. Merci beaucoup. Ici c'est la logique. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nazana papa nanga o tokomeka ko s'échanger durant cette émission. Merci proche nabino. En tout cas les autres biso tout droit. Un peu ceux qui vont nous reprocher biso bo reprochera biso pe na lolenge moko ya malamu. Parce qu'on est de responsables. Tant aux autres ça la voice aux autres tinda yeba pe lolenge ni ya kotinda toza bato toza kati na nkolo et kozala vraiment malamu mingi. Voilà, merci beaucoup papa Boni. Malamu mingi mama wechi. Papa Fiston. Mama wechi. Boni. Malamu na ngolo. Biso toyambio. Merci beaucoup. Toyambio pena na kombo na Yesu. Na yebi kende na senga kibu sungange koleka peka bongo. Ah oui, c'est ça. Tokosungayo parce que ici c'est la solution. Tokosungayo. Osa chrétien. Bon, en fait, naza croyant. Naza croyant. Naza croyant. Du fait que naza croyant. Loko la moi problème nazaki nango et senga kina consulter basala nzambe. Nde moko basala nzambe atinda nga pa na bino. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu koki kosambe? Merci. Ok, merci. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, nous laissons ces moments entre tes mains. Tika ete maloba nyonso tokoloba durant cette émission par Nayonde Ezwamo. Tika ete kembo pe lokumu ezonga pa na yo, batela mboka Congo, laisse que la paix règne na mabota, na ba foyer, na bana, na bilenge. Tika ete yondo sondaka le cœur et le rang. Tika ete kimia bisika ba solution ezala ki te opé sa solution parce que la Bible me dit ta main n'est pas courte pour agir. Agis là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés, là où des gens bazole kanabe preuve pesa kimia parce que tu es le chemin de la vie et de la vérité. Amen. Papa Fiston. Ni ne mimio. Mama wechi deux fois ezan a bloc comme ce comme la biso na vie. OK. Et sengaka toko manano sur place. Et comme ça biso sur place, ndeto comprendre réalité. Donc tant on comprendre réalité à problème, nde na senga ki yo au contacter ndeko na biso mobali. OK. Na boyi voir même ko expliquer au problème na linga ki azala sur place. Vraiment na éviter ce ko sali service wana pena.
azala sur place, tout solo longo sur place, au découvrir longo sur place vraiment. Ok, d'accord. Je pense que bandeko baza na bureau na technique, baluka est déjà solution. Mais toko solo là, vu que na téléphone to solo là été, Okay. est-ce que vous pouvez expliquer biso avant que tu contacte ndeko avant to ko tsandeko? Bon, na salaki eloko moko en fait na consentement nanga vraiment te. Ezaki te que conscience nanga il a chaque ngai. J'étais conscient tant nando sa eloko. Conscience bande ko rappeler nga trop. Que eloko non salate okoko sala ngote juste pour l'argent. Ezana bandeko misu basunga biso na vie to ebaka te pona suka nango chite wapi. Babengisanga quelque part nazalaka na mbongo te. Moto abengisi ngai à la fin des comptes numéro nekangami. Place so nazalaki na consomaki, j'étais sûr que roya. Ah, ozalaki na rendez-vous na moto, Oui. je comprends bien. Yeah. OK. Donc moto wana yaki sauté. Donc eyaki na ndeko moko azalaki pembeni ntango amonaki bazomena ngai nda aidaki ngai afuteli ngai mbongo et tout tozwana ne contact azwaka beaucoup plus contact na ngai. OK. Aza mutu moko boye azalaki homme d'affaires tokomona na pe na ye mais abenganga 2 fois na ba numéro masqué. Donc au comme un lieu de rendez-vous, si je comprends bien. Oui. Place au coma qui moto azelisaki yo, un ami de toi? Azaki en fait azaki ba ami ba masa o ezala tokangami. Oza na mo problème, on se confie ki na ye, azwaki moi empêchement na moi ramando sala, c'est ce qui fait que aya lisusu te, s'excusaki après, mais place où nazaki devant le fait accompli. Déjà nasi na consomaki, je n'avais rien. Oui, mais na eloko to consommer après ndeko wana ye ko. Ndeko wana a aidé ngai, c'est un grand a aidé ki ngai. En fait, na yebaki eloko ya salaka te. Tanga sungaki ngai, azwaki contact na ngai, tokoma na biso pe komonana. Deux fois ako fanda quelque part abengi ngoza na ye to fandi soki penaza na kina koma osala bongo akoma kuna likanisi que tokoma donc to banda na ko solo na ye eloko siko e kati penda makamtondo solo eza siko eloko esalami eloko e kati boso asuna ndeko aidaki yo te donc selon ye azaki na souci a aider ngai malgré ezaki circonstances de kutanisaki biso alobaki ezalaka pamba te bat bakutana. OK. Nga na retenaki ka wana na ebe que c'est une bonne personne akoko aider ngai. Nde to garda contact soki abengi ngai na hésitaka te na yaka deux fois to kofana na mutu na kosa intéressé te na tu na wana nani bofande na bino bomeli soki pe ya okaba ezali akabeli yo ozongi na à partir ya wana nde to koma komona. Bon komonana et après avant obi bomonana qui après contact et katanaki. Bon qu'est-ce qui s'est fait dans la relation na bino portela bino ni? Bon, na kata ya relation na portela ki biso mabe. OK. J'ai vite compris après koyeba na ngana ye asenga ki ngana salele service moko. Service wa asenga na salele na salango na TV na mobile. A proposer nga mbongo pena. A proposer nga mbongo so sali yango na ofungolo makambe belé à part mbongo. Ofungolo makambe belé et tout. Azaki na besoin ya une femme. Azaki na besoin moi aussi. Nena ki comprendre sur place que moi si yango oyo azaki na épouse azaki marié. Donc mutu siko eloko siko atina ngana sala nazaki pena na conscience au salango te pour conscience na no reprocher nga tu peux pas tuer une personne. Donc asenga ngana infliger ndeko mo boye tonga pour que et arrêter viner. Oh là là. Et arrêter viner. Service en ya oboma. C'est bon en fait. Nenga expliquer nga ndeko wana bakene partout abikate. Azaki souffrant na bandenge moko boya expliquer nga mais tant on a commis sur place oyo ya bandai koloba comme souffrance. Na ndenge na monelaki mutu sur place ezaki des choses différentes. Bon, tokenga non malimbe. A betelo a relater yo au mettre fin na vie à mutu songolo. Au salaki? C'était comment? Tant on a commis sur place. Et l'oko est retenant tisikoyo du fait qu'on a zappé croyant. OK. Et l'oko est retenant tisikoyo. Tant on a commis sur place, déjà azaki souffrant. Mais sur place wapi nanda ko batita ki mission. Nanda ku ya ye le jeune garçon, aza jeune garçon. Apena jeune. Tant on a commis na kutaki ye na mbetu. Moi si à côté singai
Moi, si à côté singaï, na mon akepe souvent na ye papa wana oui. Na tout na répété. Kotoyo aza femme mariée. Kuna alobi ke fa récupérer moi sinaï. Donc c'est par là j'ai compris que fille wana abimaka na grand wana et que aza femme mariée. Le garçon azaki na mbetu ndaba ndo benga chéri, ne na ko comprendre c'est que aza mobali na et puis na monaki ye na non na ebité et surtout eloko etika ki ngai ezalaki eloko moko zela papa toke normalement pardon naza pour ça na comprendre ndeko asunga kiyo tombo komi abi alinga tindo yo mission pe sombongo ebele n'est-ce pas oui tombo apesi yo pe mission a confiant mission wana c'est vrai pour comme on quoi il y a garçon azaki souffrance c'est que on accepte qui mission bon dans un premier temps tant on a eu kakiango omoni toto za na mo problème ebele na kinyo toto za na problème ebele na kinyo oyo to mona ba procès la ndani tant usiko lobi na ngelo mo bongo na mbongo na vie oboma mutu to benga na ye kaka na ba numéro masqué j'avais eu peur na comment ko banga na bibo il se pourrait que ako sala nga mabe je ne peux pas refuser na ko boyate et tout na lobi na koma na nuti na suka voir un peu ce que ça va se passer na mutu na ngai na zaki nelo mususu te ezaki na yoka nan oya lobi na koma na sur place bon bananga sur place okomi wala je voulais comprendre OK tant on a commis sur place na kuti le même garçon azaki na eta ba expliquer ngate ba senga za souffrant makasi que azo bouger te azo sa nini te et tout na commis na kuti les garçons azaki maladie mais azaki quand même koloba na moi voici oyo kakazo loba na meki ko tuna ye ozobela nini po selon moi si na ye wana ayebisa ki e que nga naza spécialiste ya ka oyo yazana on donc tu es docteur naza docteur OK baké na hôpital nyonso to esimbite nde akutani na mutu moko aider po na kokutana docteur wana lobe ko sunga ye abeta ke ba biso bizarre je te parle na ebité nene le kaki quand je suis arrivé na présenter un malade na commis sur place nazaki na produit na ngai balakisa ngai suffit ko beni na seringue place nyonso to otu beza problème te na moni le garçon alali Nathalie fallait injecter médicament étant que un faux médecin voilà tant on a commis sur place né na moni ndeko za kolala na meki ko tuna ko bouger à bouger tant na moni nga naza habillé bongo ndatuninga bi va changer médecin na yoka kité na poussani pona yoke pe na bi ndatuninga ba changer médecin nga na bi oui ba changer médecin na tuni ozaki na médecin mususu abia naza na médecin azozwelanga ba soin ayaki na tongo na poko o faki aya nde atuninga so ba changer nga habité nga naza spécialiste abia moi c'est lobaki chéri lobaki là yo benga moi ça y est abi a confirmé épée nena sa moi si bima na chambre pour na traiter abimi azaki n'est sûr que na osala ngo donc nga mo pe personnellement mongo oyo a promettre nga ina eloko atinenga déjà comme ko bangisa nga lokwa na osala ngo na ye kotala na mutu ya mbetu ne na moni libaya moko boye bana kotala nga ka de face ka place wala leli na moni libaya moko bakomi portrait eza lokwa une sorte à portrait OK si c'était toi bah comment bon si c'était toi OK nga moko en moi na nyonso to bana ko traverser nga na mutu je ne savais pas quoi faire na beni na koko osala te ne nazwaki médicament wana na bombi na zuna tonga na bombi na kutani na la fille na ebisi kaka soki moi sino tunyo na pesi traitement ndima nga mo na ebi ndenge nini to kosala nga mais pesa nga kasi traitement pour so pesa nga traitement te na olala ndenge nini na sina bité je sais pourquoi na lobi bongo vous avez confiance na nga oui na confiance na d'accord koyebisa elo mon côté nyonso tu oyo bakopesa lokola kisi na sima na ngai bapeso te lokola la kisi oke nga naza spécialiste zana confiance na nga obika na tuni ozoyoka ndenge nini a expliquer nga ndenge azoyoka osali combien de temps a expliquer ngai nde nayaki kobima na vie atuni ngai osali yango oui na confirmer que na sali abi d'accord rejoindre nga place tel
nakomi nakobanga nazaki nango nayaki kobenga petit frère nanga moko boye totambola na ye nayebisi ye mpe yebisa bato ke toza na lemba toye mpe na lemba kaka na saba nzete wana tofandi na biso déjà kobange koti wana nazobanga kaka donc so yebisa nga kaka tokende place mosusu nde na ngai mpe na ganga ya solo nayoki ye ayebisi nga lobi tu vas faire ça omoni eloko osali yo tu vas faire ça pendant autant de jours si okoachever nga bi bon d'accord pas de problème nde nayaki kozonga nayokutana na fille moko nayebi aza corps médical na expliqué yebisi nga bon moi nga pena biloko oyo ozoloba oh je ne maîtrise pas mais nakoyede yo nakutaniso na CP na biso akoyede akutanisi nga na CP na bango nde akopesa nga mutu CP na bango apesi nga mutu na ye ko ramener na expliquer problème nde ye mutu akomaka siko kotraite so bapesi nga eloko wana mpona ke kochuba ye nga na bombi docteur azolandela soin na ye jusqu'à ce que nayebisaki docteur soki akoki kosunga ngai mpo naza na posa te nazala en danger nde akotuna nga yo ozala en danger mpo anini nayebisi ye nakorelatele histoire te mais soki oza na besoin osunga ngai longola garçon oyo na ndako oyo akende place nyonso tu oyebika kozala en sécurité famille na ye bayeba te occupé jusqu'à ce que oyebike mpo oconfirme nga ayoka bien si ayoka bien nde boluki ngai avant zonga pa na ye. Tu avais trouvé l'argent où pour nous ça médecin ou abandek au traité ndeko wana po ayoka bien. Mbongo babandaka kotindela ngai. Mbongo ka bando pesa yo. Babandaka kotindela ngai. Contrat na bino mission. Bando pesa ngango progressivement so na sali jour elandi bakselinga somme so na 16 jours wana bakselinga somme. Ka bongo ainsi de suite. Ainsi de suite. Si ton encore comprendre bien ndeko wana ndazwaki le frère wazaki souffrant. Ndeko wana ndazwaki frère wana ndenga sololaki na ye à faire comprendre ye azalaki pena kohésiter azalaki pena kohésiter asalaki yango à l'issue de sa femme azalaki te balongole na ndako. Maintenant nani bato batindaki yo mission l'épouse ya papa wazali souffrant na tonton wa edaki yo bato na yo te disparition mobali. Bon, disparition mobali batunanga te parce que basalaka ngo nga nazalaka te nga nayaki napesi traitement na nga normal abandaki kosala neka semblant normal ya ozalaka malade souffrant nga na ndoya kaka na traité to ndoya na docteur nayebisaki po ekouvrir nga il faut nazala na mwa batu amona chaque fois ndosala traitement ezalaki na air na nga na ndoya air esalamaki moi je te parle nga na napesi traitement ye era loin na ndako nga pe na yaki ka abonnement koluka etu sikota mu mission ezalaki accompli te ndeko akufi te mutu apesaki yo mission bosuka ene ndeni. Bon mutu apesa nga mission ayebi ke na bandaki kosala ngo ezalaki confirmé ke na bandaki kosala mais place mobali akendaki nde na ngai na mwasi pa yebaki te mais ngai personnellement nayebaki ke docteur nde mutu akoki kozala alongoli ye. Okay. Tout ça là qui est bon. Je sais pas na ngambo ya papa so ki ayebisaki sous bato place azalaki. OK. Mais sikoyo ndeko wana ya mobali o akendeki o okutaki aza souffrant botikolo sola na ete. Bon. Omoni conversation mo. Omoni koya epa na yo boye. Koya epa na yo na lobby parce que na lobby na sengi o protéger ngai. Po loko na sali na ndenge babisanga eza tentative ya meurtre. Oui, mais eza tentative d'assassinat. C'est déjà quand tu te déplaces chez toi, oye déjà na ndako ya bato malgré mécanisme no sociali pour sauver sa vie, mais ozana no mokangami soki bazwi ba enquête ba meki kotala no ba enquête ton ba omona que tout ça va mais eza tentative d'assassinat, perdre la vie d'une personne. Et ça peine moko munene papa nangai. Est-ce que tu as pensé quand même à ça? Yango nazoloba. Soki ezalaika po nangai.
Si Zaïka pour Nangaï que je voulais l'argent, j'allais le faire. Ok. Nengana salango peut-être le lot de quoi cause à l'invité. Omoni. En fait, nasa ko se culpabiliser te. Nasa ko se culpabiliser te mais nazomona na ebite neni nzamba chakinga na nzela na ye. Oh, je sais. Na ebite. Je sais pas comment je me suis retrouvé. Donc depuis à makamunyo surtout si to comme en place oyo, je ne sais pas comment on a se retrouvé na vie na ye. Ok. Mais eloko nga ezosala ngai mabeza, je suis en train de dire ça devant beaucoup de gens que j'ai essayé à oboma mutu. Zomona, donc ça me fait très mal. Et c'est loko na sala TV na mobima. Donc je voilà. trouve pas que c'est un danger, même des coups peut-être aujourd'hui Bakor Orlando, on t'a appelé ça que mission ya ça. Tu trouves pas que ça n'a un danger? Est-ce que pourquoi tu n'as pas fait Oyebi Sandekoana? Ya obenga les docteurs à question, ya Oyebi Saye et obenga docteur o ya déplacer ka papa azaye souffrant, ya Oyebi Saye que tala makambo elekane bo. Oyebi si en enfant c'était pourquoi? Yango na lobi mama wechi. Oui. Ce qui est ka ko dépendre na ngamoko. Ce qui est ko dépendre na ngamoko na ngana bomé. Mais je sais pas na komi na nzela na ye. Je peur. Ngamo na ndobanga, il y avait aussi ma vie qui était en danger. Na yebite mutona salaka nini, j'ai pas son numéro, na yebi ko localiser été. Au moment les lotam si ça tournait mal, peut-être c'était ma vie qui était en danger aussi. Tu vois un peu. Okay. Je fais de mon mieux pour que na luka na sauver vie à mutu. Oyo azani famille na ngai, oyo mutu na ye bando kutembo, o pe na koko kozwa. Loka bande konyo soto ba osepela na vie azui mbongo osepela asali nyo soto ko sala. Ozomona. Si je le pas fait, ce n'était pas parce que nga naza meurtrier. Et ça juste parce que je ne sais pas comment nzamba tchenga na nzela na ye. Si c'était pas moi. Et le Koana, ça me dit beaucoup de choses. Si c'était moi à sa place. Ozomona, si c'était moi à sa place. Et que ceux qui ezaki ngaïté, ezaki mutu mususu na place na ngai, il allait avoir ses cœurs. Ozomona. Peut-être il est alinga muna kambongo. Peut-être alinga qui kosala autre chose que moi. Je sais pas ce qui il y aura des gens au bas comprendre ngai. Na yebi na ngate, mais ce qui est nécessaire na ninga kina vuango pour avoir votre support. Tu m'as rassuré que je sais pas où vous allez tout. Je n'ai pas famille à garçon en athée. Je n'ai pas une grande famille autant. Lobby problème cause là. J'ai aussi des gens qui comptent sur moi, Nazana moi batebele voilà. Tu as aussi la famille qui te regarde en scellé. C'est vraiment un dossier un peu scandale. Mais je pense que bravo Jésus. Et as un sponsor officiel, il y a Chebiso Télévision. Je pense que nous avons le contrôle à cette situation parce que perdre la vie, perdre vie à mon tout, c'est quelque chose inexplicable. Je ne sais pas moi comment faire. C'est inexplicable. On a évité comment expliquer cela. Mais je pense que le coin de fiston a Yepanabiso Awa. Je pense que Toko Sungaye. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Est-ce que tu es prêt à yamba papa Nabiso en question au Luka qui d'une manière ou d'une autre et en sauver Vinae? Bon, naza prêt siko yambaye, naza prêt yambaye parce qu'on m'a dit qu'il y a en bonne santé maintenant. Et le ko yo ngai na linga ki peut-être na tunaye o pena eza ngati siko yo yeba. Pourquoi cette portrait juste tourné à ces temps-là? Les portraits que tu as dit. Oui, le si c'était toi. Et avouer tout. Dire pourquoi je me suis retrouvé là. Nasambeli nengenyo surtout. Moussa Nzamba Tinda Kingo encadré il ne fait que prier pour moi. Donc je veux vraiment naébiter après cette émission naébi ko localiser Mutuanate. Je ne sais pas comment faire mais je me suis quand même décidé de faire ça pour montrer
à beaucoup de gens, makambo et ça que s'est passé. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est triste cette histoire. Fiston, moi je les comprends. Retrouver dans telle situation, c'est très compliqué. Vraiment, je sais pas. En fait, c'est quelque chose. Oh là là. Que Dieu nous aide. Voilà, merci beaucoup. Le coin de Fiston a vraiment prêt pour nous demander qu'on a vu. Je pense que votre bureau, votre technique, va servir de notre mieux. Bazo biso ndeko, bazo signaler nga déjà. Aza awa. Bon, to singa non sport et puis to zonga sima. lelo na Kinshasa eza lisusu mpasi te ya kolonga na statut ya locateur mpe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre ya dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois, commune ya Ntele, à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singa ya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision, où ils ont dit cadeau pour Nabino, ta côté dans ma bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre ma nyonso normal, na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup pour na spot na biso to uti kozwa koma kololo pango et kozala vraiment malamu mingi ne bon na ka papa chika ko expliquer bisika ba terrain ezali contacter le numéro o eza affiché wana bobengi et kozala malamu mingi 2000 3000 4000 lelo ko 600 mais soko bombi mbongo no na kati ya terrain lobo ko te kango plus de 10 000 lobi po ko tsa souvenir pour na bana kozala malamu mingi. Merci beaucoup na Chebiso. En tout cas, bobenga biso, vous en avez besoin baloso, article nyonso toza nango. Vous en avez besoin ya ko somba biloko epa na biso, otinde biso kaka article oyo za nango posa, biso to otinde lo ba prix et puis livraison eza à domicile. Donc commune eza zinga na biso, c'est non loin, eza $10. La livraison, mais moi, musika, c'est $15. Voilà, merci beaucoup. On a pris la livraison. Merci beaucoup na Elias Sinanduku, na Pesiombote. Merci à Delige Monsolo, les certifiés, na Bosanité Papa Chic Mukadi, Mbote Yangoana. Maman Lydie Mukadi, mère double, na Pesiombote, na Pesi Papa Thomas, Moussel Nanzambe, Mbote et Kozalamala. Vous voulez vraiment aider les orphelins, oizo kamba monangai, maman wechi, kobo sanate, obenginga na numéro nanga plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303 numéro nanga en tout cas na okoma toko solo là moi uniforme au tindi et kozala bien. Et puis, on a besoin de terrain dans les bambous, au benginga kozala bien. Merci beaucoup, Papa Fiston. Maintenant, ça va. Ça va maintenant. Tu t'es calmé un peu. Ça va. Ok. Tu es maintenant prêt? Oui. De quoi Kota? Kota. Voilà. Merci beaucoup, Papa Eli Sinandungu. Ceux qui m'ont ezali. Ozula bengai deuxième invité nanga. Et ozamala mingi. Voilà. Allez-y, papa. Prenez place, prenez place. Prenez place, papa. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Bonne. Ça va. Vous êtes étonné? Oui, naza étonné comment na ye awa. Boyebani?
aza docteur oya bandaki ko traiter nga tant nazaki maladie. Ah, docteur abandé ko traiter tant vous avez malade. Ah, tu étais malade? Oui, j'étais malade. Oh, ok. Bon, en fait, ici, c'est Bravo Jésus. Je pense le corps reconnaître et papa fiston. C'est bien. Papa Kombo nani nanu? Ouais, j'aimerais pas au nom de Jackson. Jackson. Papa Jackson. Ok, merci beaucoup. Papa, mais maman, je m'excuse, il y a un problème. Pour na comprendre na yeawa likamboza atoni. Yango to luka na expliquer yo. Au découvrir en haut. Ça va, maman. Voilà, merci beaucoup. Papa, est-ce que, excusez-moi, de non côté na moi, bamituna peut-être et c'est sauter. Tu es marié quand même? Oui, je suis marié. Ok, d'accord, merci beaucoup. Tozana, oisa chaîne Nabiso chez Biso Télévision. Il y a une émission Tosa la Kaya Bravo Jésus. Papa Zaki na posa solana yo. Papa fiston. Yango ana pesa biso numéro na yo. Tobengi yo plutôt pour que to kota no contact. Je pense que peut-être c'est qui facile au téléphone, mais quand même merci nandenge au répondre à l'invitation. En tout cas, Narotika papa fiston à s'exprimer au yokaye, au PC moi ton yokaye, au comprendre pourquoi au y a une émission. Mais ce qui azaki na posa nanga za numéro nanga. Ye moko za numéro nanga na sola kana ye mais na ba chaîne boye. Est-ce que vous êtes OK, s'il vous plaît? Papa Jackson? Ça va, maman, na yokai. Merci, papa. Ndeko azawa liboso na yo. Allez-y. Au fait, ndenge na lobaki tango yazaki nanu te. Premièrement, nalingaki nanu nayeba soki ayebi eloko oyo na expliquaki yo nazali na beso nayeba. Moi to benga ka portrait hein. Portrait o atia liboso ya wapi olobaki? Atia liboso na mutu ya mbetu na ye place oyo alalaki ntango azalaki malade na mbetu place bandokota mpona tete ezali na portrait moko otia na mutu ya mbetu na wana yango na ngai nayeba soki po portrait wana nde mutu epesa ngai susu pasi makasi nde na ndomona portrait wana kaka ntina noyebi so yo yokanga kaka kobika ezala kimia ntina kendaki kozwa su docteur mosusu tokomema mibale na ndo explike yo lelo na oyebi so ntina nini to andosala nyonso to wana lelo na oyebi so ntina nini balingaki ozala mosika ya ndako na yo to mosika ya famille na yo na oyebi so nyonso to lelo. Papa, est-ce que chez toi, dans la chambre, non, tu as un portrait? Oui, dans un portrait, moi, dans la chambre, nanga. Bon, c'est une longue histoire, hein, pour un portrait, on a. On simplifier, bisongo à 2-3 mots. Portrait, on a. Bon, souvent, on est dans la quartier, nanga. Chaque temps, on est dans Bimaka. Et ça, qui n'a moutali boma, on a sungake mingi. Ah, moutali boma. Na sungaka mingi, a dérangeanga petro. Pesake bambongo. Mais un jour na eu idée ya ko luka ko sunga mutali bomana pour façon na solana ye ngamona milobela ekete muto yo façon azaleli so na bina zoyer na meme ata na CNPP a se rétablir na ye ne na zoaki idée wana na luka ye pour que na meme ata na CNPP je travaille mais ba mouvement mingi na zana ngote komitan na luka mutu ango ya liboma pour que na luka na aide mutu ya liboma na no mwana esute et ça là qui vraiment tant ebele mais un jour nazaki pe na ndaku nakika ba makele libanda mabi mabonata mutu ya liboma na dota ma désordre na porte ya lupango na luwaka wana ata désordre to na talibo na moneza ye na bino botika ya kota mais yo na ndoko luka yo kenda wapi ote nazali na eka otala yo na tigelo cadeau na ngai osunga nga to na vie na eka na tigelo cadeau
nde atikeli nga basaki omoni ka bakifunda bata maboma wana atikeli nga koli na ye wana abimi akei ntango nandi kopanza na kati nde namona portrait wana na kati ya portrait wana bakoma si c'était toi. Ah, si c'était toi. Ah, c'était le cadeau ya Mutaliboma. Mutaliboma mutapesa ngango. Donc nazangaki esika ya kotia yango vraiment mpona mona ndako ekoma da comble ne nazwaki yango na tiango na mutu ya mbetu ka esika nga nalalaka esika natiaka mutu na tiango wana. Donc c'est ça, n'habite soki aza na problème na portrait nanga soki nini yango e bandoko déranger yo tango no traité ngatoni. Je pense que papa Fiston tu as eu la réponse de papa Jackson. Mutaliboma mutapesa e cadeau. Est-ce que tu peux avancer? Mais azole la nini? Oh, découvre papa. Oh, je sais. Mama soli kamboza boy bisanga ko. Azo ebiso papa. Non, linga plus ebima epa na ye. Papa, natikala oza docteur te na vie. Tikala oza. Zela. Oh. Yo tikala oza docteur te. Natikala oza docteur te na vie. Nakutana na mutu moko na circonstance moko oyo nakoepargne o peut-être oyebango awa te. Mutu wana nde akutanisa nga na yo. Mutu wana natinda ngai na ya na banda kolandela yo. En fait, traitement oyo ofaki ngai nano opesa yo ezalaka juste nde mpona azalaka na mposa récupérer mwasi na yo. Alors on a pour ça à récupérer moi si na yo. Papa, zala clair. Hein? Bananga na banda vivre na moi si nanga na yoka ba makambo te oyo lingo banda ko démontrer nga zala clair. Nani a récupérer moi si nanga nani pas za nani. Aza nani zala clair. Yango nazo ko expliquer yo papa. Ah. OK ma bé. OK, ma benangai. Papa Johnson, s'il vous plaît, est-ce que Okoti Kaye a s'exprimer à Komati? Te aloba silisa aloba. Aloba silisa na yokai. Nde akutanisa ngai na yo. Donc traitement na nopesa yo ezaki pas récupérer moi si na yo. Le papa en question nde na yebi a ndo vivre na moi si na yo. À part yo, avant que naibaki yo ne bozali mwasi na mbali naibaki epa ya tonton wana. Tonton wana nde aki kotinda nga pa na yo, tant baesenga na ya, baesenga ozaki vraiment souffrant. Ozaka na ba meme hôpital ebele esimbi te. Nde bazwa ngai po nasilisaka mbamo makambo ngesila. Pour récupérer mwasi. Tant on a commis sur place, na ye namoni oza ndenge baebisenga te. Et puis na ye omona portrait na tunio wana, on a tunio, ou chacun juste en face de moi. Juste en face de moi, dans un autre à la boy. Juste en face de moi. Mission Batinda qui précisément Isaki, récupérer la femme de papa Johnson c'est bien, mais pour pas récupérer Batinda qui mission ni. Et là qu'on a infligé pour Okufa. Pour Eboma. Nani Akufa. Mama poni maramba boy. Hein? Bon on a teke mutu, lui c'était un aventurier d'abord. Aux aventuriers. Yaya, sokozo luka mécanique ni na zula mbongo, hein? Luka mutu musoko zula mbongo ngate. Yoka papa, s'il vous plaît, zela nan. Nde kwa expliquer biso boy. Zelanga na simbola na mwa mukuse ke bakutana na ndeko moko asunga kaye quelque part ndeko wana mobali nda pesa ka mission aya na ndaku na yo mais tango bandaki koya kokuta na ndeko wana banda kokuta mwasi na yo mais ayebaki te que cette femme c'est une femme mariée. Alors tango ye pas accepta ki mission ba pesa ki ba médicament pour ba ya ko injecter yo pour ba mettre fin na vie na yo, c'est-à-dire okufa eza lokuta na ningi na tuna mo mutuna moko
Malade na oyebi cause nango. Bon, nabelaki ka nde mutu nyonso abelaka. Puis nazwaki traitement na ngande maladie pesilaki. Est-ce qu'un jour tu t'es pas posé de questions pourquoi ndeko asenga ki o déplacer na ndako? O mitune question te, famille no ba yeba te, ni moi sino yeba te. On s'est posé ma question, t'es un individu aïe pour à traiter yo. Si bitima zoé bisayo c'est déplacé, il y a une raison, il peut me traiter, t'es à passer d'orter moussous. Tu t'es pas posé juste une question, des réflexions et mata qui ote? Te on a comprendre qui na monnaie kezaki souka na été. Oh yo comprenez que monnaie kezaki souka na été. Pe kolonga na ngai na ndaku na nga. Na se déplacer na kesika musuba traiter nga. Et ça problème te. C'est comme si na kende ti na hôpital. Na zaki na ndaku na koti hôpital. Mais tu as accepté quand même batuba yeba te place OK. Là tu avais accepté quand même. Oui, na accepté que le quoi na. Na docteur à question oyo lobi ya koka qui t'a passé que docteur atika ko expliquer l'autre. Bon, américain un peu hôtel sanga ba jara ba makama bongo mais eza hôtel oya loba wana. OK. Papa, ngai na tikala koza docteur te na vie. So landeli vi na ngai tokei bako expliquer o ngai nga musala na sala ka rien à voir na oyo yozo kanisa. Est-ce que yeba ke makambo loba osa muto okanga? Papa, est-ce que nous zela moi so yozo lukobe sa réputation. C'est une femme mariée. Na bala mwasi na ngai également. Nga na ndako no na ko sala nini kasi? Yo mo yebi yo ko sala na ndako na yebi. Koma kinenge nini? Na yeba kineni ko zobela pona za la docteur. Zambalola, fiston. Si ko pesa ngakanda. Omoni problème oyo hein. Soki ozaki vraiment mayele, fallait oluka ngamoko. Tel me comité na niveau mais on a une mission boye. Obi réputation na nyo yo sambwisa. Ok, il y a aussi ma réputation qui est en jeu. Mais il y a aussi ma réputation qui est en jeu. Tant que tu as cette émission, tu as protégé la réputation. Alors, aux autres, tu as un bon point. Je fais quand même ce qui est nécessaire. Tu as la hobby ou un courage. On a courage, ma cassi. Tu crois pas papa fiston, mais tu crois à ta femme quand même. Moi, j'aime ma femme. Papa, je l'aime. Papa, elle est tout pour moi. Mutu na fandi na mwasi na yo na fandi. Yo foi na mwasi na yo bana ko expliquer na mwasi na yo nani? C'est qui? Oh, monsieur. Maman, ba policier ba zate hein? Non papa, to kene na makamba. Il faut pas kangai. Te to kene na makamba la police. Maman, makambo nga fona me na justice. Non, je voulais mieux to me na justice te. Si to ça awa eza parce que to luka solution. Avant qu'il y ait la justice, tout on a procédé à la justice. Et ça, c'est quand même, si tu n'acceptes pas, donc, pour toi, papa, c'est quoi ça? Alors, maman, solotin, et ça le coûte. Comment ma femme à moi, à quoi permettre ça à babouzo babou? Mais, ndeko, je pense pas qu'il y a un monde entier, si qu'on risque vie na la télévision produit des choses qui n'existent pas. Maman, et ça, bah, gêné. Et sa façon d'être naïf. Est-ce que sous ta permission, qu'on permettre à bisoto un numéro madame Nayo? Yakuya, te wone makamu nanga. Yende fois madame nanga fois na justice awa. Yate ausani. Akusani ni awa. Na esa ke naza na contact ka muntu wana te. Muntu wana benga nga ba numéro masqué. Je ne na moyen muso na ko petit. Yo mutu atindi osala bosa de complot. Bosa na faire moko. Mais contact na ye. Déjà na ebisa ke ba paramètre nyonso papolomba ta moko. Eko, nga makambo na oyebiso na inventé te. C'est que moi eze loko ngai ne mno sali. Jeu de preuve. Tam susu yo kazalo kwa nga na kosa. Jeu de nana ba pilil oyo ifaki na no chubaka yo. Naza nango. Ba pililo chubana. Jeu de ngam na zo. Maman c'est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. Attention. S'il vous plaît, papa. Maman. Papa, s'il vous plaît. Déplace-toi, va là-bas. Merci beaucoup. Merci. Papa, est-ce qu'on fan? Est-ce qu'on fan? Papa Jackson, est-ce qu'on fan? Fanda. S'il vous plaît, papa. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Papa, est-ce qu'on peut fanda? S'il vous plaît, papa Langa. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut fanda? Papa. Vous avez le screw moro boye, oye. Voilà, papa Keba. Papa, est-ce qu'on peut fanda? Ah! Et pourtant, chez nous, à ça qui vient pendant un temps à notre traité. Je lui donnais tout. Tout ce que oh nous sommes là, c'est pas nous yo traité na bandingo yo traité na bongo. On doit se calmer. Papa, calme-toi. On doit vraiment se calmer, s'il vous plaît. On doit se calmer. La brutalité, c'est la solution. Comme ça, là, tu as solution. Tu vas prendre l'examen de conscience par rapport à tout ce que papa Fiston a expliqué. Entre en toi, contacter les docteurs à question. À bano traité yo on de quoi pas ça qui yo maman tu a traité nga bongo oui à quoi traité nga bongo ta na commandé pas na été je t'ai demandé quoi si au télé maboué c'était exemple bongo bano pesa nga pour te faire du mal pour au télé maboué j'ai dépanné de l'argent nga na bimisa bongo pour au télé maboué oyoka so ina zaki ba garçon ba via kayo ko zanvite na c'est bela côté na okavwa na yo na zo ebiso maka masolo ko traiter nga no traiter nga bongo te o traiter nga bongo po nini na salini et lo ma benga na saleza ni ma te oligio bomangai na ça clair envers yo ngoko bomanga soko bomona bomayo papa soko bomayo so réputation à moi sozo baby ça ta moi si na yo papa te yebisa ngai basta li réputation à moi si na o mo na ngana bomote oyo nyoso tezo bamo esa réputation na ngai. Et ça réputation là, ça moi sinon me devait battre papa. Le yo mon réputation me devait ba moi sinon ngo mon ngote. Oui, mais combien de personnes vont devant toi non est-ce que moi je peux pleurer pour ta vie? Yo mo bitino lela. Na vie na ngai, yo za na vie na. Boyo posa na vie na ngai. Oza nani yo pe? S'il vous plaît. Oza nani? Est-ce que Bokoki ko oza méchant? Est-ce que quoi méchant? Yo posa méchant. Je pense que, s'il vous plaît, papa Fiston. Vous êtes vraiment méchant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa Jackson. S'il vous plaît, papa Fiston. Merci beaucoup. Je pense que tu vas trouver solution prochainement parce que cette histoire, on a besoin de docteurs à question. À passer qui. Papa Fiston, passer qui passe. On a besoin de ce qui papa pour permettre. Non, papa, on va trouver parce que c'est ta vie qui est en danger. Parce que comment le garçon a traité nga bongo? Tu peux tout dire sauf ça. Yo ben aventurier, je venais chercher de l'argent chez toi. Moi je t'ai demandé de l'argent. Alors le travail que tu faisais wano ya lukanini. Papa ma pesa ki osala affaire osali wano lukanini. Moi je t'ai demandé de l'argent et ça me connaît non nga na telema na 50 bongo. Malebele. Moi je t'ai demandé l'argent. Oui, moi c'est ngando peso mbongo ningo bando traiter nga. Ta femme moi sinon atika pesa nga mom koni. Ah. OK, merci. Papa s'il vous plaît. Fanda. Merci. Tine sali papa nanga Fanda tine sali solution ko so. Fanda solution ko so. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Je pense que solution te papa to traiter makambo na kimia to yebi ke ba foka bazali basala nzambe bazali to traiter ngo na kimia. Merci beaucoup. Nzamba pambola bandeko ba olanda biso. Bye.